phénomène wana ya ça la pénétration au niveau ya passer le mot anus. Ça fait en sorte au moins comme une exemple de koto lo bawana eza l'effet ya refoulement eza nini. Pourquoi tu le dis refoulement dans cadre wana parce que la personne a subir babilo comment peut-être à partager on a moutouté et comme lié babilo comment eza anormal. Ils ont deux choses, soit initier le kwango, soit pour souffrir ma capacité. Parce que babilo kwana iko influencer même aussi intelligence ya mutu. Et influencer intelligence, le fait que mutazo aza perturbé et créer psychose, trouble émotionnel na katikati na ye, amoni ola banda ko souffrir, abanda ko zokisa motema na mingi soka kanisi douleur wana acceptant ngoka bongo. On a tenir kaka awa tango olobake obineti Manick de John azana problème encore bipolaire trouble bipolaire. Donc Manick de John, tu dois te soigner ma sœur. Au moni ndenge ni kotina no trouble bato ba côté la ki yo lelo ba komi ko lela. En tout cas bo balancer nga vidéo yango ndenge nini oyo Manick de John azaki na ye mo pe olobake en tout cas ye azana na problème te à cause de l'incendie les qui a un problème et bateau ba côté là qui va comment ko finga sindia comme ko gangi la bango ke boti ko finga mwana mwasi ya bato sindia za mwana za ki instruit azaki mwana pasteur a banda ko yembela nzamba va yembela mokili papa na vandi na lobby non ce n'est pas possible. Voilà yangona na lobby eza question ya réaction ya moto na ka ya trouble moko psychologique parce que moto zara toujours na choix les choix ils ont na kati ya moto. Malgré que combat wana ezali, vous entendez ce que vous appelez de manière religieuse voix. Pourquoi voix? Parce que eza voix ya bato oyo bande ko benga yo mutu banda ko benga ya zaka mwana muke wana azo benga yaka. Ce sont des choses qui lui revient et tikala na kati cerveau na e fanda. Alors ce qui mutu komi na ba dimension wana ke mobali azo sala ba biloko wana et comme rayon na bi comme soit à boy yango a rejeté cette partie là soit andimi yango pour ne plus souffrir. Manick de John dem tazolo ba makambo yo bato apoto batomboki donc aziki si zamba donc abosani kutu kezana bato ba côté là qui donc azana trouble moko bipolaire hein oezo senga bino bato bolingaka ye bozwaye bomemaye de quoi est pas médecin lokola Papa Christina, papa Christina, il faut supporter Manick soit ndimo. Une fille akola côté noko na bango. Akoli pas noko na bango banda ko violer. Parce que banda ko violer mingi na cuisine. Banda ko violer na cuisine. Soki abandika ko lamba azeli mosi na ebimi. Atikel na sima, aya singe na ninga sima. A violer. Kosimba ndio simba na bandi ko caresser ti a olongole bilamba wana a violer. Car na cuisine. Parce que moi si wana yaki osala que abali liberté te akenanda kuna tout ça aboyi pe kobetela mbali na a se renfermant na katikati na ye moko. Le fait de père qui habite le mbali na ye mona ye un peu compliqué ayo mana na sakana na yo tout ça complexe ça complexe. Mais yo eloko yo sala que tellement que ce sont des choses psychologiques na kati cuisine ya mobali na ye anda kwa libala. Jour mususu azolamba mobali na ye moko aye asimba ye. Souvent les hommes les font. Asimba ye na sima. Tellement que réflexe wana fandaka na katikati na ye ke viol na ye banda ko banda bongo. Moi ça zana na mbeli na maboko abaluka tubi mbali na. Jésus. Na nzoto. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! Mbote bandeko bala
nyonso ya émission na biso apprends-moi Perside oyo ezaka toujours présenté na Perside ndaka la Barbette baiki na ba maman na ba papa ba tuninga et pour la nini apprends-moi Perside elingi kolakisa kaka Perside lakisa biso talisa biso nzela po nzamba sala ngolu na moto nyonso babaka mwana moki abetaka mbonda bakolo pe babinaka wana na ke directement na équipe technique oyo eza ko accompagner nga mokolo ya lelo esengeli na biso to tombola vraiment maboko to tindika bango liboso wana to moni Ridi Bonté que l'homme géant hein derrière la caméra Ridi Bonté que banga mwana mobali à la télévision chemise na cravate mais na sima caméra Congo c'est officiel plus on de makambo en tout cas na ebi que bolinga katam to beta kapena masolo ya kati mingi masolo ya mabala o etali intimité na biso kasi esengo ya mingi ngai wana wabino Perside ndaka la Barbette naza na bino mokolo na lelo bosenga kingai vraiment mingi na mikolo o elekaki ba sujet moi ebele il fallait to décortiquer et na ko rappeler bino déjà que kaka na kati émission o to kobeta moi quelques sujets loko la stérilité to kolobela yango e uti wapi e bandi wapi e kei wapi ba conséquences nini sala kana vie pour mutako ya na stérilité ba raison nini o e sala ka ke mutu lelo ko pesa bon moité to pe ko pesa vie te ndenge balobaka ko mema moto na kati na mokili ndenge zalaka mwasi ya concevoir to pe ko bota hein nyonso wana otobengi fertilité ezaka na kati ya makambo oyo tokoloba likambo ya stérilité po stérilité eza kozanga makambo wana nyonso tokoza vraiment na esengo mingi ya koyamba invité moko très spécial oyo aza bien placé avant que na bobo na ye ekosenga na ngai moko na salela bino présentation na ye po ekozala bien mingi invité na biso moko na lelo comment na ye Monsieur Christ Boulebu, asa psychologue, clinicienne. Bon, on est bakomeli biso vraiment. Ensemble, naie, toko solo la paix. Makambo ini ekoleka na République démocratique du Congo, topé partout dans le monde, to komona ba ike na bato ba comme ko loba lokola bato maboma, to moni a manique de John aloba ki biloba loba fingi koto mais to moni awa a changer sous maloba. To moni kuna peniel pas moyen mais suka ki ko melakisi. Et le mona na monsieur Christ Boulebu to ko mekampe ko développer. Christ Boulebu azali nani aza entrepreneur, il est DG national consulting. Azali cofondateur ya Reborn, Aza coordonnateur de la famille chrétienne. Wana eza oye Azali en dehors ya kozala médecin, de tomoni a médecin, psychologue, Azali mosali na Nzambe. Donc akomeka un peu ko bende la biso mo masolo na mosuni comme pe na molimo. Bomoni penza azali pena moto oyo azali ya sika to kotanga vraiment oyo azali poete bino bokanisaka to lengela kama pembeni meto bengela ka bino nde bato ya motuya ndenge pe bapesa ki biso mwa téléphone ye pe balobi non papa pe aleka po ameka pe ko partager na biso sans plus tarder na pesi directement longoni ya mingi na papa Clovis Fimpa na mama Doris Fimpa wana bovandi kuna na mboka ya Londres Nzambe ya lola apambola bino na ndenge bopesi biso espace oyo na moni papa Guylain Fimpa que le Seigneur vous bénisse na bandeko nyonso bozali na sima mingi na ndeko na ngai oyo Priska Caprice Botamba un vrai moine poto yalinga babenge bongo Ridi oza somo donc yalinga pena to marteler mingi bongo po esalaka bien ensemble na bandeko ebele oyo bolinga ka émission na bino apprends-moi Perside to ko meka un peu ko développer malom ba sujet ebele. Bonjour monsieur Christ Boulebu. Bonjour madame Perside. Bonne santé papa nanga. La santé ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, na moi information on a cité sur yo, ce qui peut vous ala pe moi malamu, o mekana no yo moko koloba na bandeko bazali boso etando, papa Christ Boulebu pour azanani. OK, enchanté d'abord, merci pour la bandeko bazola na biso de partout. Alors moi c'est Christ Boulebu, je suis psychologue clinicien. Clinicien, ce qui veut dire que tous en a département belé na kati ya psychologie, surtout les gens qui ont fait l'UNIKIN. Tous en au moins 4 départements. Donc, tous en la psychologie clinique, tous en la psychologie de travail, tous en la psychologie sociale, tous en la psychologie scolaire. Donc, et ça juste le fait qu'il y a passé une émission, ça pour nous biso importance il psychologue na kati ya société. Vous voyez, bah préciser le psychologue dans le travail, psychologue dans l'école,
psychologue à l'hôpital. Donc, ce qui veut dire que chaque couche, il y a pays, chaque couche, il y a la manière dont un pays doit fonctionner et dépendre de psychologue. Donc tout ce que nous voyons, il y a un sous-bassement, il y a psychologie. Et en tout cas, binomoko boyoki papa que ça me un peu au pesa moi détail to éviter à musu na souka émission to kako me un peu ko kanganyo sauter to lingi déjà na début émission mais un peu déjà ko loba bah tous ceux qui balingi vraiment bazoyo bazwa ko mingi ozana ba page na yo oyo souvent ba patient na yo ba kenda ko consulter. Oui, naza sur Facebook, je suis sur Facebook donc les docteurs de nos âmes. Donc ceux qui vont looker sur Facebook les docteurs de nos âmes, vous allez me retrouver. Ceux qui peuvent looker na TikTok, Nation BLB, soit vous commis Boulebou, vous allez aussi me voir. Ceux qui peuvent looker na Instagram, Nation BLB, sur Twitter, Christ Boulebou. Donc c'est là où les patients soit vous m'appelez dans mon numéro de téléphone plus 243 82 755 69 37. Ou soit encore vous me retrouvez dans mon bureau, ils ont Nakati ISP Gombe, Nakati Centre culturel japonais. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Mais au lobby, docteur de nos âmes, pour nous côté na moi solo, na biso moi solo, na biso pesa bien. Docteur de nos âmes. Docteur de nos âmes pour la nuit. Ok. Bon, benga docteur de nos âmes parce que de la même manière dont tous les médecins sont capables de soigner nous autres. Donc maladie nyonso mutu azala nango ya robela akendaka na hôpital pour que médecin soigne. De cette même manière aussi biso étant que psychologue to soignera nzoto te mais biso to soignera nde molimo ya mutu. Et ça moi difficile à croire et aussi à comprendre, raison pour laquelle au moins que babenga parfois département ya psychologie ou anezara ya occultiste. Pourquoi? Parce que comment est-ce que mutu akoki ko traiter le oiseau monate? Médecin traitera nzoto parce que mon nzoto a mon organe ba ko tsango na kata radio ko mona mais so ba tse mon kata radio atala am molema na lingala nde baloba ya moto mutako kokate ko mona molema mutu ndenge ezali ni couleur na yango. Donc raison pour laquelle même la psychologie ils a défini comme l'étude non de l'âme parce que so otali suke eza âme. Mais Tomega ko traduire en gros comme science l'étude du comportement parce que l'âme s'exprime au travers du comportement. Donc lorsque ce que nous touchons dans l'âme de la personne, c'est traduit au travers de son comportement. Donc voilà un peu. Je vais parler un peu. Au monde a mutoza na pasi na mutema. Le fait ya boka pasi wana ma emi so ebimi. Au monde ezaki na kata molema nda zaki na pasi. Mais ebimi si ma emi so après ça ko bimisa ma emi so abeli na estomac. Mais ce que origine nango, ils ont touché beaucoup surtout plus na kati ya estomac et commis vraiment maladie mon corps voilà. Très quotidienne. Voilà. Tozo tambola de partout, ezakaka estomac. Donc do tu loba ai bandaka na kati avec simba ba organe ya mutu. Voilà. Donc bandana na âme ya mutu. Na âme. Sikoyo bino bo arriva kaneti ko soigner mutu lo lenge nini. Kaka na ba conseil to ezaka pe na ba remède o ekina ko simba âme ngo posera moins compliqué. OK, et ezana ba remède vraiment ébélé peut-être par rapport à une minute et émission to rosatin ou le belango sauté. Mais il y en a plusieurs, vraiment plusieurs. Et biso toza un peu différent na ba psychiatre. Ah, donc, un psychiatre et un psychologue, ça des personnes différentes. Ça des personnes presque pareilles mais différentes. Différents pourquoi? Parce que un psychiatre est un mouton à sali étude na médecine. À l'année du cursus na il y a 7 ans en médecine. Après à se perfectionner, ouais, à se perfectionner à sali masters na domaine il y a psychiatrie à comportement. Donc biso to tangeli pe comportement ya moto mais loko zo différencier biso na bango za premièrement biso to sali médecine te. Yangwana médecine te comme faculté. Mais nous avons parfois des cours où ils ont ressemblé na médecine. Le cours il y a neuroanatomie. Nous avons plusieurs cours à caractère physiologique aussi pour te dire comment est-ce que nous autres fonctionnera. Mais le fait que biso to sali médecine te ils ont différencié biso na bango et puis deuxièmement biso to pesa la kisité. Yangwana esika na zo bisa que psychologie de malwa neti moi kisi moi babenga ngo le occultisme ba science parce que biso to pesa la kisité. Psychiatre ebi que mutu ezo sala page soza na manque à sommeil ako pesa o kisi mais biso to ko la lisa mutu na maloba parce que to ni to kota donc biso to ko la lisa mutu na maloba boko la lisa mutu na maloba mais siko papa
donc on a vraiment la République démocratique surtout to betande pena masolo mboka na biso et puis na bande ko na biso libanda ba diaspora ba o bazo vivre en dehors du pays mais baza ba na mboka donc on a bato ba komi ko loba lokola bato maboma surtout mingi na ba réseaux sociaux donc on a même ba problème ya ba couple et komi ko bima même libanda je ne sais pas ce qui bato ba ko to komi ko bela mais bazoy bateke bazobela neti Peniel moi si ya ex moi si ya papa Mike Kalambai ozaka ex femme nae aya ki koleka na émission moko alobaki non elle faisait la dépression on to expliquer un peu dépression ezanini elle faisait la dépression yango ezaki ko tinda na ba agissement ya bongo jusqu'à ce que ayaki ko comprendre yango et a komisi ko komela ba kisi ay ko ndima to mpe ba kisi yango vraiment fongo les komisi munene mais a omela bibe y a pas mal de gens balinga ko ndima ngote yango monaka ba mela kisi te mais ye andima ki depuis andimi a komi komela quand même kisi et puis a komi ko vivre tranquille. Donc quel est na ka ya maman na biso o manike les jeunes to mona lo lenge nini a na internet ça sali ba pito pale na batu ba kotela ki lelo ba o regretter si ko to nini on me camper ko expliquer biso ba genre ya ba comportement nini o ko sala ke to détecter to ba ke mutu ko comme déjà na ba problème. Ouais, d'abord premièrement merci pour la question et question zana ba réponse tellement ébélée na kati mais je vais essayer ya ko simplifier ka vous voyez les problèmes maintenant avec la psychologie ça que na katikati ya hôpital mutu ayo kaka ayo ki pasi na nzoto to sali moi fièvre ake na hôpital ake basai nini ba soigner parce que ayo ki sensation mabe na nzoto ayo ki moi fièvre le docteur na ki fièvre mais biso maintenant na kati ya psychologie plusieurs personnes ne connaissent pas ce que c'est la psychologie premièrement tous les gens aussi ne maîtrisent pas ce que c'est autobenga ba maladie psychologique raison pour laquelle esenga na psychologue nde andimisa mutu ke aza malade. Donc difficulté na biso nezaka yango wana popé mutu na ndinga ki bo moto bo e bisaye que naza malade andima ke naza malade alors que azoyoka fièvre te azoyoka tension te lokote o e bisaye que tension na yo eza par rapport il y a un problème au contracta ki to au résonant qui au niveau psychique ne mema ki na tension ba pesi mutu sanga matanga mutu akoi akangami akufi vous voyez qu'est-ce qui a fait en sorte que cela puisse atteindre son âme parce que o koi nzoto koi mais loko koi ki liboso ezaki d'abord âme. Mais quand peut confondre ezaki d'abord âme o esalayi que muto koya lorsque ba transmettre ba information surtout ça vraiment na ba couche belé c'est raison pour laquelle j'ai dit ça risque de nous prendre même 2 années pour parler de ça. Raison pour laquelle au moins en tout cas tout ça vraiment na docteur Christ désormais en tout cas n'abi que maman Doris film pas dans un domaine na yo. Moi si ya papa Clovis film pas azo c'est vraiment une émission et mais quand peut ko fongo la biso vraiment docteur pour toi tout ça vraiment na pour ça quoi apprendre. OK donc il y a d'abord les émotions au moyen na katikati il y a comportement ya mutu to ya psychologie ya mutu s'exprime au travers il y a ba émotion mutu s'exprime aussi au travers ba sentiment mais expression âme aussi et s'exprime au travers il y a intelligence même ya mutu botali quantité na ya maele botali capacité na ya maele botali niveau ya âme na ye bomeki ko détailler ce qui se passe entre l'âme et le corps vous voyez tous les cas il y a mutu ba pesi sangwa matanga sangweye percer matoi lorsque percer matoi lito ekoité vous comprenez motema pe ekoité ce qui basali mutu wana babenga ngo scanner basali mutu scanner nzoto ba mona ke mutema ezaka na place na et puis baluki maladie comment qu'est-ce qui a fait en sorte que fièvre était et l'autre côté ça dit que muta kati motema directement kufa et ça parce que son âme a été touchée. OK. Alors en réalité dans l'homme la Bible dit c'est l'esprit qu'on est en train de parler ils en a 2 dimensions. Ils a esprit comme esprit et ça esprit comme âme parce que la Bible parfois va confondre âme na esprit. Vous voyez lorsque Dieu souffla dans l'homme souffle wanande eza molimo mais mutu ama on ekoti na kati nzoto mutu na souffle nzambe na nzoto basalaki na mabele ekele loko mona kati kati babengi molema donc molema wanande eza entrechoc eza centre ya ba émotion centre ya makambo ebele alors oyo eza molimo oyo nzambe soufflaki na kati mutu etalisaka mutu vers nzambe raison même au monde en mutu nyonso na mokili on a besoin à communiquer na être mort invisible voilà donc sentiment on est à communiquer na être invisible parce que en nous avons l'esprit cet esprit qui n'est pas vraiment l'esprit de Dieu
Ouais, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu comme Saint-Esprit. Et ça esprit on nzamba tchakatkati na biso ozo alimenter mutu de sorte que mutu akoza landimela yesu lokwa mo kontipe mo bikisité mais kwa chuba mutu nini akoyoka na katikati na yesu voix ya conscience voilà bino bolobiango malamu donc sango wana est percé etiki mitema nyonso na place nango mais est percé et touti molema ya mutu c'est à dire que molema mutu et zongisa phase retour na corps et le corps a subi ce qui vient de l'âme. Na katikati na yango pe même lorsque vous voyez aujourd'hui na kati ya Kinshasa mutu nyonso alinga sala nyonso soki tozongela beaucoup plus na domaine ya hôpital soki na kati ya hôpital au moment que les gens n'ont pas besoin de psychologues alors que les psychologues doivent se trouver dans chaque couche. Je vous dis même ba programme ya télévision au total ndenge botala na canal plus au moni ba commis plus 18 ans moins de 12 ans ce sont des psychologues qui réglementent ça. Ah bon? Donc un psychologue au travers d'un programme de la télé peut communiquer un comportement où eko baby samboka mobimba to bana ya mboka mobimba. Je vous dis bana ba hôtel dessin animé mais vous remarquez que les enfants deviennent têtus. Ouais, moi na penze ça remarque tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce que pour na nini eloko ba bengi dessin animé eza ba tout normalité mais na c'est nango ba komi moins de 12 ans. Ouais, na mona ki ko tout dessin animé moko ya Dora Lobi na butu. Na mona ba tche moins d'une année. Ba tche moins 1. Donc moi na une année o azana c'est à une année akoko tala ngote. Voilà. Ngabi Dora dessin donc c'est que ça na ba makambo eza na kati moi na ya bébé et koko toucher. Et ko toucher et baby sié cerveau. Vous voyez, et créer même problème au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce que bo affecter âme na tellement makasi que âme wana et réagir et secouer au niveau du cerveau et ko taper même ba air ou benga ba air donc ba élément transmetteur ya cerveau et qui tara na ba membre nyonso nzoto parce que ceux qui ba diotio boye na nzoto pas si wana voyo capacité faut les ganon na cerveau. Après cerveau comprendre que ça passe. So il cerveau comprendre que ça passe c'était mutu pas yo capacité. Ande de fois ka o simba recho mo boye. Oye elengi sara me yo yeba kito simbi po kiti so lengi pété. Mais mutu ayebi so ya simbi ale. OK. Voilà, donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Na ba manière rebelle même à l'Europe si vous regardez tout le belara psychologie de manière générale. Vous allez retrouver que ba couple marié bazana besoin ba parenté bazana besoin ba psychologue. Donc toi on a pas ça bon papa toi ba vraiment vérité c'est que biso pe toi il n'a pas ça ba parenté. Bon et ça selon culture te papa nga moi pe normalement biso pende sengi yango poto mona ba pétage ezo le kana ba couple surtout to uti mona lisusu moi c'est papi mboma na papi mboma kuna pétage wana za ba mususu en tout cas ti olobi boye c'est que tu peux comprendre même awana kin to na Congo so pe na makambo ezo fanda te ezo simba te c'est que il faut ba psychologue bakota makambo. Oui, il faut ba psychologue bakota makambo. Parce que l'autre me mis trop spirituel, c'est nom de pasteur, de pasteur. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu me présenter d'abord comme un serviteur de Dieu. Parce que nzambe azali kolo ya makambo eza psychologie. Aussi longtemps que mutu na ndinga ki bomoto na ye asali science moko o ezoko mema mutu. Ezalo waneti médecin azawana pona ko traiter ba maladie neti ba maladie belé otoyebi. Mais à chaque fois boki na ba maladie na église. Vous voyez? Ils ont formité. Nzamba ozi la ba médecin mayel na bango suka pour que y aya intervenir. Mais bisika pesi bon mayel pour na sala boutique la bomba sala. De la même manière aussi avec les gens qui peuvent traiter les problèmes comportementaux. Lorsque vous avez un problème peut-être moi na suba na mbetu bokanye ndoki. Ou soit moi na butu les somnambulisme. Parce que les somnambulisme vraiment ils se promènent pendant le sommeil, ils mangent à miso ya okanga. Na banda kumsuba okanga ndoki. Ouais, ba somnambule bele bakanga bomba ndoki. Ba memba na kati l'église et les pasteurs qui ne comprennent rien du tout, ba rozona ba memi moto na ebisio moto ki. Papa ko tota bana baliaka na buto moni. Azo marcher. Voilà. Pourquoi? Il y a tellement de choses. Net toujours kaya manique de Jones pour non ça là mutantis parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à on aura le temps prochainement. Oui. Surtout tous kaya manique de Jones, ce que observez bien. Azo souffrir na trouble et bipolarité. Trouble et bipolarité. Un trouble et bipolarité za nini? Trouble et bipolarité za attitude ya mutu o azana katikati ya malamu na mabe. Vous comprenez? Azo kokate ko pona malamu to mabe donc azana manque de choix, azana embarras de choix. Moko a se retrouver na se ko sala malamu, moko a se retrouver na kota ko sala mabe. Mais yé moko na conscience na pour na koyeba ko identifier malamu na mabe ezokomelela kwa neti moins difficile. Yo ba benga ngo trouble bipolaire.
Voilà, donc bi il y a le roi net deux deux faces. Il y en a battu sous monde il y a la double face. Qui gentil boyeni. Alors moi quand alors moi il y a ton malamour colérique. Mais il y a ces caractères. Il y a un esprit méchant dans l'église, c'est un esprit. Bon, il y en a tout qui ignorent en côté. Il y en a dans la plupart des cas, c'est un problème aussi. C'est un problème psychologique. Donc déjà c'était un problème par rapport à ça. Alors cette personne, il fallait normalement à la soigner, mais beaucoup y a beaucoup ça m'a indiqué de John c'était aux obéla. Après ils sont aux obéla ndeni. Nga obéla té na roki pour hôpital té pourquoi parce que ayoki ni fièvre ayoki pe loroté. So pour bise kende CNP par bise CNP pour nous apona batama boma. Je vous dis aujourd'hui bande bozola nanga ndako et kozala et ko choquer bato belé mais 50% de la population na biso baza maboma. Surtout na Kinshasa 50% de la population baza maboma. Kozali boma ezani. Ouais, pena papa me camper au fou là parce que lelo so bengi mutu fou eza lo quoi au fingier ma belle. Fingier, so ko bengi mutu imbécile eza lo net au fingier. Mais la psychologie qui imbécilité sa qualification selon dimension et intelligence à mutu. Ah bon? Oui. Donc tous un peu je parlais encore de quoi ici? On va dire sur comportement net ya maniqué ndenge. Oui, sur comportement ya maniqué, mais j'avais touché un point très important ici. Je pense que ça va revenir. Il y a cause à la fou. 50%. Voilà, 50% de la population est fou. Folie et ça, perte et contrôle psychologique, mais dans une dimension différente. Au moins, il y a des gens, au moins, autant mon là, mais bon, et qui n'ont pas dit avant. Azana elo moko ya nzoto na ko maîtriser ngoti. Na kuta na bato mususu mona ali kana nzela, moni bato ba subitement donc atambola réflexe moko boye ezoya ama ita ceinture moni bato kala ba emene na tango kala bazana na système bano mata ba ceinture etika la bato mususu bon azo solo azo beta li solo mais omona loboko beti azana contrôle ya mouvement na zo sala trop de kosimba zolo babenga ngo le roi mani comportement bizarre voilà donc ce sont de folie mais na ba dimension différente. Vous comprenez? Donc, ça doit expliquer folie, il y en a tellement. C'est bon, papa, en tout cas, tu vas développer un malé, mais on va tenir kaka awa tant que le baquet, au binetimanique de John, a un problème encore bipolaire, trouble bipolaire. Donc, manique de John, tu dois te soigner, ma soeur. Au monde, il continue à nous troubler. Bateau, ba côté là qui est là, ba komi kolé là. En tout cas, bon, balancer la vidéo, en gros, nini. Oyo manique de John azaki na ye mo pe kolobake en tout cas ye azana na problème té a kosela na sindi le cœur ba problème et bato ba côté la ki ba koma ko finga sindi comme ko gangila bango ke botika ko finga mwana mwasi ya bato sindi aza mwana azaki instruit azaki mwana pasteur a banda ko yembela nzamba va yembela mokili papa na vandi na lobi non ce n'est pas possible. Manique de John dem tazolo ba makambo yo bato apoto ba tomboki donc aziki si zamba. Donc à bosani ko tukeza na batu ba côté là qui est donc azana trouble moko bipolaire hein o ezo senga bino batu bolinga kaye bozwaye bo memaye de quoi est pas médecin le kola papa Christina biso papa Christ il faut supporter manique soit ndimo en tout cas pour soigner et à part ça a le ba même que il y a pas mal de gens, le 50% de la population, bah comme un problème à mutu. Biso nyon so to na pour ça. Parce que tout comme des fois on a ba colère moko, mutu lobeli yo a mais yo bengi obimisi yango be discussion. Ozo besoin que ko chevaucher na bisika boko chevaucher te. Et papa siko to into tuna eloko nini o esala ka ke mutu lelo akoye na babiloko neti ya bongo. Misusu eza iné to ba choc ya vie to ba problème de kokyo komisa mutu neti baba to ko ba manique de John de ba komi bongo to moni exemple ya Peniel moi si ya ex femme ya papa Mike Kalamba ya lobi ya komaki na dépression mais quand peut ko expliquer biso et loko nini sala rapport mutu akoma na dépression to pe akoma na ba comportement moko bipolaire ba trouble bipolaire bon premièrement et ils ont ba cause en conséquence nango to ba cause est belé il a tellement belé ça peut être au niveau de manière génétique. Ce genre de problème peut être aussi de manière génétique. Donc les parents ils se transmettent na ban et cause à la paix sous des problèmes
ils ont contracté au travers un niveau d'évolution à moi. Moi, nazokola zaki moke, tia bandi kokola 12 ans, 13 ans, façon ba parents bandé ko se comporter na yé, façon ba parents bandé ko éduquer. Il y a même des parents qui par rapport à l'éducation, ça je vais ouvrir une parenthèse, les parents aujourd'hui n'ont pas vraiment basé vraiment na politique mon côté éducation en ban. Vous voyez. Ce que tous les parents ou azolinga bala to ba couple ou ba nimba bala, botu na bango besoin de politique et éducation en ban na bino parce qu'il faut beaucoup de nakata ndako libala. Boyebi ke bana baroya. Mais est-ce que vous concevoir ni pour l'éducation là-bas? Qu'est-ce que vous prévoyez ou cause à la comme punition ceux qui m'ont à Salimabé? Babylone on a tout préparé bien avant. Ok. Vous comprenez? Mais les gens s'improvisent à parents. Donc vous aimez mon abimi directement à comme kosimba ate kosala boité. L'improvisation vient et on ne sait pas comment éduquer un enfant. Et par rapport à l'éducation, il y a par rapport peut-être il y a combat, il y a papa na maman, il y a bana ba komi na ba blessure, tout na ba choc intérieurement. Moi si je suis à colère le bit, ngana ko iko balate. Donc c'est comme si bon ba lesbienne. C'est comme si bon ba lesbienne. On se peut même bango, tina niveau même boto ba mambo ya ko bota a. Ces genres de choses peut aussi amener une femme à la stérilité. Voilà. Ça peut aussi amener une femme à la stérilité. Pourquoi? Parce que biloko nyonso to vivaka oyo komela biso na nzoto oyo marquaka ba émotion na biso quand to lobi que c'est l'âme qui conduit le corps. Ça peut faire en sorte que ba hormone ya moi ici sécrétion à hormone même bon na bobenga ba phase frigide sécrétion à hormone et ça la maté. Pourquoi? Parce que la fille a aboli un traumatisme moko na bomon na soit ba violai soit non comme ba na cha maboko soit il y a tellement des images où et dégoûter même la sexualité. Donc azana image moko sûreté, image moko clarté, image moko très sale sur la sexualité et c'est ce qui a fait en sorte que l'enfant dans sa pensée a rejeté cette partie, a haïr même la partie. Le fait qu'à haïr partie on a commis ça on a dysfonctionnement. Oh là là, c'est très profond. En tout cas, maman Doris filme pas émission vraiment zéro. En tout cas, maman, il faut la biso partenaire officiel émission au domaine il y a maman Doris le pose il y a papa Clovis film et puis ba pe ba sala nzambe. En tout cas, aussi li point moi il y a bien papa les autres monde ba yiki na basi na mabala o ba papa pe lelo ba kolela likambo tendresse ezate. Moi sinanga ka tendre te. Moi sinanga na butota soki na simbi to ba sentiment te ndo uti ko ba frigidité déjà, frigide likambo ya ko boya papa simba yo to pe bo kende na mbetu na mabina mbetu nde kaka balobaka ebele ba yiki na bato ebele ba kolela na likambo wana papa na kolinga penza o fongola penza étant que médecin. Ndenge obandi déjà que bana basi misusu bazaki ko doite bango na bomwana mais na moko ya ba tiktoker comme on est Freddy Coco akoma lelo PD mais alobi ya botama Freddy Coco alobi ya botama ka bongo te asaki émission na de connexion de Kechu alobi moto azaki ko violer azaki cousin na ye azaki ko uta poto lokola ye azaka na mbongo et puis ye les garçons les pauvres papa kufa maman kufa orphelin ako fana na famille ba ko traumatiser ba ko nyokole. Alors ndeko wana zaki mona Freddy yaka akene na flat nzoka zo pénétra ka mwana sima depuis âge ya 10 ans si ndenge yaki ko kende alobi na kepe poto na bunzi na bali mais malheureusement na boti na mwasi mesimbité et na mona ki orientation sexuelle nanga ezaki nango fena za nanga ika onaza et na sima ba acte wana bina mesana ka pe na za mona ka ne tozo sakana neti ba je et lelo memi na oya komi mais quand peut penser en tant que médecin o expliquer biso effet réel nini o esala ka tango moto soit mobali ba pénétrer na anus nini o ekomaka psychologiquement pour interdire no tiko ba likamba kwa haïr sikoyo malobeza omboka wayo papa po simbi penda point moko très sensible. Le phénomène wana ya la pénétration au niveau ya au patient le mot anus ça fait en sorte au moins comme une exemple de koto lo bawana eza l'effet ya refoulement eza nini pourquoi to le refoulement na cadre wana parce que la personne a subir babilo comment peut-être à partager on a moutouté et comme lié babilo comment eza anormal ils a deux choses soit et initié le kwango soit pour souffrir ma capacité
parce que babiloko wana iko influencer même aussi intelligence ya mutu. Et influencer intelligence, le fait que mutazo aza perturbé et créer psychose, trouble émotionnel na katikati na ye, amoni ola banda ko souffrir, abanda ko zokisa motema na mingi soka kanisi douleur wana acceptant ngoka bongo. Siko papa komona ye azaki mobali. Moi c'est quand même ceux qui mobali azaki ko doate akoki oyina mibali. Siko oye ko lekelanga likamba Freddy Koko, ye mobali azaki ko pénétrer na anis, olia yina kutu mibali, menga na ko kamwa ye aponi féminité, siko akomi komi pese pas mibali. Voilà, yangona na lobby eza question ya réaction ya mutu na ka ya trouble moko psychologique. Parce que mutu azara toujours na choix. Les choix ils ont na kati ya mutu. Malgré que combat wana izali, vous entendez ce que vous appelez de manière religieuse voix. Pourquoi voix? Parce que ils ont voix ya batu oyo bande ko benga yo mutu banda ko benga ya zara mwana muke wana azo benga yaka. Ce sont des choses qui lui revient et tikala na kati ya cerveau na et fanda. Alors ce qui mutu komi na ba dimension wana ke mobali azo sala ba biloko wana et comme rayon na bi comme soit à boy yango a rejeté cette partie là soit andimi yango pour ne plus souffrir. Au moni te belé ba souffra pourquoi non peut exemple mot typique manque au respect. Manque au respect. Moi na mukia manque au respect. On me poser question me dit moi non ndini ko manquer na respect. Ozongi na ndako ko bandi réfléchir. Le fait qu'a ko bandi réfléchir sur l'acte qui a été posé, directement la maladie psychologique commence. Donc, il sera malade de bandi en moi. Ok. Mouta bandi ko réfléchir. Moi non vraiment ko manquer ngai. Ali moko beti lo flash na mutima mais moi non yo nga moi non toujours simba toujours beaucoup là awa moi. Mais lorsque la personne au moins de plus en plus à loba azo méditer sur la chose et nezo matin mutima. Ok. Mais ce qui acte wana na ndenge komeli a banaliser ango directement il se guérit. OK. Guérisé bandi wana. Lorsque ce ko olingi o banaliser loko il faut zala na ba appui solide pour permettre au banaliser loko wana. Raison pour c'est là maintenant que les psychologues interviennent. Il faut dans la raison sûre aux ils ont poussé parce que au banda ko lo voya ya mabena ezo mata makasi koleka solution oyo lingi ya banaliser wana. Olinga banaliser ngo même tout monde loba ilo wa senenga na banaliser ngo mena banaliser ngo te non continue abanda ki bien au sentiment que ilo ko akomi ko boma moto mais après un moment au senti lo ko mo ezongi et peli ezongi. Donc c'est parfois dans ce genre de choses que l'homme est buté. L'homme a toujours été buté dans des choix et nous sommes là pour ramener les gens à faire des bons choix. Docteur Christ, Outsolo-Belo, Momboui, Awake, place n'a partout dans la société. Est-ce qu'il y a des églises, des pasteurs, des consultants, des binopés? Moutoumon boye na kamoko, par exemple, il y a viol, Kandozolo Bawana, les tomons na maman na biso na est du pays. Est-ce que dengue pe toke na ba pasteur, na me m'appelle deux questions pour toujours courir vraiment na temps makambo beleza ya koloba. Même dans l'est du pays, ba makambo ezo de la ba femme violée wana dengue le médecin oyo a consulté ba femme violée kuna qui prix Nobel à kendara ko tonga ye moko ba partie intime ya basi wana na sima ya ko soigner bango. Est-ce que bana basi wana eza quand même na mo ba centre o ba récupérer ka bango pour ba zongisa bango ba remonter bango moral ba laksa bango ki baza basi ko basi nyonso pe na ba église tozo mona ba kaya bana les enfants sorciers tozo mona ba kaya ba viol tozo mona même ba fille mère tozo mona même bana mibalo bazoya ke azo subir déception suite à chômage musale zalité à comment kola na permanence. Est-ce qu'il y a ba église ba pasteur pe ba pesa rabino place et puis na mboka na biso? Non, premièrement na mboka na biso déjà ba ebi rôle ya psychologue te. Na mboka na biso na ebité je sais pas ba ebi rôle ya psychologue te. Na yoka président o aleki Joseph Kabila lobi et loko moko na kokate ko sala et ça ni ko changer l'homme congolais. Mais je me suis demandé est-ce que à s'informer qui c'est Kabila, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte aussi, surtout son silence. Alors mais est-ce qu'on a mis posé la question est-ce qu'il avait consulté les psychologues? Parce que muto azana capacité ça le waneti mutalobi
namboka o ba maladie bazé belé nga vraiment nazo ko wande ko bikisa bango te mais non benga ba médecin ba soigner ba comportement ya congolais et ko changer kaka s'il y a des psychologues ou va mettre bango en valeur. Déjà les pays ne connaissent pas le rôle ni l'importance ni la place du psychologue dans notre société, ce qui est vraiment déjà ceux qui sont bien dans le pays ils reconnaissent en montant comme plus forte raison ba pasteur. Les pasteurs babilo connaît ya bongo za babilo mo ba bombi on akati ba ele kamo ya mona mo sorcier to bomba to prier ba prière et mutu wana to bato ba mimaki mutu wana ba okansalo kwa neti nzamba o sala te. Alors que nzamba sala il a parti na lobi ke oyo boki na ngote pas médecin a soignango. Boya na ngoli boso na ngate parce que ezana mwana nga moko o aza médecin azoluka mbongo siko. Bino bana mbongo na maboko wana. A priaki. Bokende mbongo ne o permettre que Nzamba pambola biso même na sima misala na biso. Alors Dieu n'est pas injuste parce que ceux qui nzambe lelo lobi a délivré ba maladie nyonso akangola ba maladie en lobi sa maladie nyonso ba médecin. Il place ba weza. Je vous dis. Donc raison pour laquelle même na est kuna batouana bazana besoin ba kotsa bango na ba centre. Ba centre ya Rolande la bango ya retraité ba psychologique na bango avant que bazongisa bango na kati ya société. Vous voyez, avant que bazong sabon arrête la société parce que ceux qui besoin si bango subitement comme ça arrête la société et go risquer et créer marambo belé ba c'est belé ba comme ba criminel soit moni lo nyama mobile ata ko simba na loboko boye et comme les problèmes il y en a Cameroun na font la parenthèse Cameroun on avait à traiter une fille a boka kola côté noko na bango a coller pas noko na bango banda ko violer ce qu'on banda ko violer mingi na cuisine on a violé na cuisine ceux qui a bandika kolamba azeli mosi na ebimi atikel na sima aya singi na ndenga sima a violer ko simba ndio simba on a bandio caresser ti a olongole bilamba wana a violer kaka na cuisine parce que moi si wana e ko sala que abali liberté te a kena ndako na tout ça aboyi pe ko betela mbali na a se renfermant na katikati na ye moko le fait des pères qui habitent le mobile na mon aye un peu compliqué ayo mana nya sakana na yo tout ça complexe mais yo eloko yo sala que tellement que ce sont des choses psychologiques na kata cuisine ya mobile na yanda kwa libala jour mususu zo lamba mobile na ye moko aye asimba ye souvent les hommes les font asimba ye na sima tellement que réflexe wane fandaka na katikati na yeke viol na ye banda ko banda bongo moi ça zana na mbeli na maboko abaluki achubi mbana Jésus na nzoto abomi mobali normalement akufa kite heureusement mobala ko ina makili bandi obima ba même mobali na hôpital mobala to na bi mais na comprendre achubi ngambeli achubaki na nzoto na partie achubaki na partie robomate achubi est-ce que achubi mo bandi ko lela abwaki mbeli. Pourquoi? Parce que ndenge déjà à kanisa qui déjà s'est libéré na ba lien ya noko nae na bali noko na ngo violer nga lisusuté et tout ça mais ba simbi bon réflexe wana ya viol na ndako noko et sali ndeti et mati donc elle roi mutalobi trop c'est trop donc simbi le quoi place moko simbi place moko bo ba ndeko banda ko violer ba simbi ezalo kwa neti mutakinda kwa libala sikoyo azo ba sute ke za mobali amona ennemi na ye mobali comme ennemi sur place wana ndabaluki na mbeli achubie na nzoto dans le temps où abandé ko encaisser ko mela azwaka tango ça la réaction té et BBC na kati alors cette personne là bo livrer bon na mariage bombe et makamboe en tout cas eza ebele osolana na docteur Christ Boulebu les docteurs de nos âmes en tout cas papa tsozolo mabweza na makambo bela tanga yoyo e kozongisa biso ezaka violté nga na ebaka na vivre traumatisme mais en tout cas médecin il faut soigner il faut soigner je m'en souviens encore quand j'étais petite nazaka kotanga na école moko Notre-Dame longtemps vraiment comme pour nous il faut na luka madame wana lelo et la dame en question azaki na nièce na ye ba maman bo ça la très éveillée na bana na bino ceux qui mona outi classe ya zo bete au problème yoka mona bolinga te ko yoka ka ba enseignant et la fille en question bika ndenge zalarati arobenga madame na biso mama leki azaki lokola et endroit bana nyoso bazaki na sima na ye moi j'étais quand même parmi la plus intelligente de la classe et famille na même ebi que je brillais quand même pendant que j'étudiais j'étais encore très petite
Et la dame en question, et la petite fille, à l'époque, vous avez la première primaire, a conseillé ma cambourawana, na comprenate, bango bandi ko sekana, tout le monde bozo sekanini. Madame Tangwaye, ba conseillé ma cambuke, na sekaka madame, que alati robe sous-vêtement nezo monana. Les lois alati sous-vêtement pour la sous-vêtement. Jusqu'aujourd'hui. En tout cas, l'oko wana est traumatisant. Et papa, je vous dis que madame wana komaka ko nyoko langa na classe. Je le dis avec larmes aux yeux. Je suis malade. En tout cas, médecin, il faut soigner. Nazo bisabino ba maman, naza sono ba likambo wana naza toujours na ma misu. Ba nyoko langa na degré moko comme pas possible. Madame en question a komara de fois soki na ye classe, soki ka batikinga ba pesi mu Congo. Mais je te dis la dame en zoka ba kaina nga tchekuna na fuka maka ti 12 heures. Récréation na kenda recréter. Et ça la Notre-Dame d'Afrique, il y a ligne ya monga fula. Je n'attends à kuna, je fus élève là-bas. N'attends à primaire na kuna. En tout cas, on fongo là-bas maman belé. Non, le que l'école les a kamabé. Mais la maîtresse, parce que ils ont les cas directeurs à y habiter. Et qu'est-ce que la dame avait fait? À quel copanzanga sangona ba madame nyoso que mon nana, asa très impolie, asa dangereuse, asa sorcière. Et ça là que papa soki na ye parce que asa promo persi to beta masulo. Et ça ka soki na ye classe ba ko fuka misangai. Récréation na kindarate. Et est-ce que ça lobi ka baninga nyonso na classe ceux qui ba commis contre yo et nabi que même na poto ba ne belé ba vivra ba traumatisme wana. Les parents soyez prudents. Boza la vraiment éveillé na bana. Papa ngana linga na misala mabe. Et ça ka so na comme mon école est commis enfer. Au classe boye baninga récréation baboy ndeza kabiso ko ezaki par exemple cours moko bozo senga bobi malibanda balakisa bino ba arbre fruitier ndenge ezaki ba biloko ezaka plaisir bobi que aujourd'hui on sort pour aller faire l'étude par exemple il y a manguier toye ba les troncs nini ba biloko no se constituer manguier baninga ba okende mais yo ba fuka misio. Moi je ne vivais pas ça. Ce qui peut bana ya classe mususu beaucoup tanyoka impoli, elle est mal éduquée, six madame et deux fois bazo ça ba papier, bazo lapida quand on a ba papier et la dame était là. Et quand je rentrais à la maison malheureusement, je vivais avec ma marade anda kunzimangate. Et soko enanda ko kota na chambre impoli, okukangama na chambre ma grande sœur Arisia m'a dit je la salue depuis l'Angola. Elle était la seule personne à ko croire nanga. Soki yana ngana zalaka te papa mbengai na misala mabe. Et l'école est comment qu'on faire ndako komi en fait tant kana ndako balo ba kiobi madame alata ka silipte. Parce que moi c'est papa ozwango ndengeni. Et j'étais la plus négligée de mon école, voire même toucha qui même ba cote na ngai. Nasaki suko travailler bien té nanda ku ngam nando des fois 3e 2e de la classe au mono comme zonga ba na nkope azo boa ka opena msusu ata l'échec de la classe ti alongolinga na salle na ye batinga na salle et la dame wana commençait encore à me faire ça des fois bazo bétonner loko yebité et jusqu'au jour où ezake loko ya grave na ngara na kufa batindi kanga et là route ça kana longona sala madame ango bana classe impoli kanizara baye batindi kinga na tutana pomoni kande libayo eza na coin ya libaya na biso na betango ana gorge na yebaka douleur wana jusqu'aujourd'hui papa na kweya na mona makila na nga kobima na munoko na vivre en école en tout cas même les sœurs sango bino na école na bino bopesa mingi privilège na batu ba otangisa bana. Ce que si vous avez madame Mobobi qui attend ça moi na bien papa en tout cas les gens sont malades et nazalaka ceux qui nazo bête un jour na bête on liboso ya ndeko nanga Arlène Kalenga papa j'ai commencé à pleurer elle m'a dit Percy tu es malade il faut pas soigner yo jusqu'aujourd'hui douleur wana ezalaka yo sikoy beloni na lobaka école nyonso mwana nga kotanga mutako oser akoyeba na mwana nga et puis na lobaka so mwana nga lobi nga basalinga bonne école na côté la messieurs pona nini na baby déjà awa donc nazaka kaka soki na moni ata na école bazo traumatiser mwana et baby sangana comme na rage moko envers ba tuteur na biso na ba école en tout cas papa loko zoloba yonga mo pe na lobesa témoignage nanga on m'a fait ça jusqu'au jour où ça qui fait tout déménager to kata kato longwa école to kende lemba papa ndeza kanga ilokola na komaka kokonda
nanda ko balimbisi yo mais na école balimbisa yo te. Raison pour laquelle na l'école nyonso esengaka un psychologue scolaire. Parce que un psychologue oyeba otala ke mwana o aza traumatisé. Mwana o aza traumatisé parce que on peut même comprendre le mensonge. Oyeba ke mututé la zoko sa mututé azoko sa te. Chaque personne qui vient pour être soignée, et la différence entre biso na ba médecin batinda ka mutu na labo, ba yoki o batindo na labo ba ki otala makila. Biso moronde bato ça isa laboratoire na biso ça d'abord lito ina misu, mais aussi to dans ba test psychologique pour na ko ça un peu ba mesure net dimension nini ya dépression comité na niveau nini il faut yeba pour na yeba remède. En tout cas papa et le kozoloba eza vrai likamwane salama si je m'en souviens dans la première ba série na yeba rango même na za sonze mwana ezo beta et rappela ngai eloko ana nzembo oyo simple ya Pepe Kale album ni ya suka va kufa album wana soki ezo beta na se rappela kapo na zaka so na uti classe emsu na nzela école ozo kango ezo beta do ezongi sakangai souffrance wana na vivra ka na zaka na première à l'époque. En tout cas makambo o médecin na biso azoloba awa mama Doris Fimpa na ebike azo comprendre il y a pas mal de gens qui sont malades. Et docteur so peut-être obito vana na likambo oyo et aux abiso temps parce que papa toska na 3-2 minutes hein. Donc aussi ça déjà émission. En tout cas Prisca Caprice Botamba un vrai moi na poto na ebike émission o ezo salo bien makasi et tonito simba papa pour une stérilité parce que ba maman est belé ba vandi vraiment pour ça kao bande ko belé ba ko kutana nango. Donc comment na couple est-ce que stérilité zakaka na part ya moi si pour le to mona ka so couple ba botate au moins si ndé mutaza na problème. Est-ce que ton un docteur to bi ke yo za nango domaine na yo te. Mais na moi savoir au ko kyo za na to ki peut partager étant que peut serviteur de Dieu pour ça musala nzambe to ko boyango te. Est-ce que stérilité zaka part pour na ba maman to ba papa pe bazaka na part na kati? Bon, ezaka pour na ba maman te, mais bien sûr que na culture na biso ya Afrique ba condamnera beaucoup plus moi si. Moi c'est ça marginalisé, ndenge to yebi, mobali beaucoup plus sokaza aza stérile ezara caché que moi si so azo botate. Raison pour laquelle même la société to bimisa beaucoup plus stérilité au to tiara likolo ko leka ba stérilité nos ara ya moi. La raison pour laquelle ba to même pe comment na makanisi, ba kanisa raté que mobali ya rosa la stérile. On va dire que mobali ya botaka mais moi si ndé il faut azara na robota ko ba comment tina niveau ya ba vumba la moi si faut o meka bota la soki a robota to soki a robota te. Alors que stérilité il y en a deux parties. Mobali ya rosa pe stérile, pourquoi? Parce que koko la zoko la salité ya nzoto ndenge za kaka. Entretien bien zate ba sous-vêtements ya salité et tout ça beaucoup plus to tala bana basi pona ba infection et tout ça mais alors que ba infection mibali pezala ba infection mibali wana touchera ba sperme et sperme ils aient sous na pouvoir na ngote na puissance na ngote ça fait en sorte que muto akoli mais ba sperme ezali mais azobotete. Mais docteur lelo to mona ba to lobela que la masturbation est normale ezape moko ya sexualité qui n'ont pas ba sexologue hein souvent des lelo ba le comment lo bango que masturbation est normal, ça t'aide premièrement à connaître ton corps, ça t'aide à te relaxer, ça t'aide à te donner un profond sommeil, ce que moi si tu c'est masturber toi moi si c'est normal. Et conséquence ni masturbation spirituellement mais physiquement na o yebi peut-être nga pe na koki ko ajouter pour tozo partager kaka awa o ekoki ko mema na bomo ya mutu étant un serviteur de Dieu. Masturbation spirituellement eza na puissance nini o simbisko ko ta fertilité. Masturbation premièrement ekoki ko spirituellement eza na ba effet ebelé. Origine nango zalaka beaucoup plus na ba essai omoni mona soka zokola abanda rekoma na ngunga mo akoma ko palper nzoto na yeye mo ko simba simbi place wana yo kilo wa neti asimbi place wana yo kilo wa neti surtout bana mikeso bazokola omona azana besoin azana posa ko suba na liboso batu na miso batu aye na ozo suba wana we ba kangie tout ça pourquoi? Parce que au moins so masuba eza mona mutakanyi masuba er asubaka et créer moi soulagement na moi plaisir mon robwe alors mutazaka na besoin asala rango mingi alors que ko condamné vessi wana chose mambo belé za na kati. Donc le fait que mon abani ba ko palper nzoto na yeko ko yeba et tout ça tu sentir esika moko ezo sali bien azo simba liso ezo sali bien tiens comme est-ce que il y a masturbation il y a éjaculation comme ko éjaculer et comme obima et tout ça après et bandara d'abord curiosité normale
mais après curiosité normale et comme entassé dans l'esprit. Il y a un esprit. Étant un serviteur. Oui, étant un serviteur. Il y a un esprit qui se met derrière. Au monde qui est monté à comité niveau et comme vous déranger, hein? Comme les bosses à Guillaume, on s'est décidé que ok, on s'est soulagé. Mais comme tu commences à te sentir obligé et comme il y a une oppression. Et là, moi, comme ce n'est plus normal. Et tant que chrétien, il faut te ça la part de choses. Ce n'est plus normal. Je sais que psychosexologue bazara souvent dans l'habitude il faut se masturber. Là c'est la science. Dans la science il y a aussi ce qu'on appelle l'occultisme. Ils appellent la science. Vous voyez, mais biso maintenant étant que des enfants de Dieu, je connais la plupart de nos frères, une partie tout le temps on a bangope qui na bango pe na ba bisika mususu to sali psychologie mais on tendre vers l'occultisme mais lorsque yebi nzambe et que l'esprit de Dieu est en toi, ça te permet de différencier les choses ou se mettre à l'écart na o yeko mema na mabe voilà au tal bisika nezo science na molimo ils ont se séparer partie est normal partie est anormal au travers de l'esprit qui est en toi. Donc étant que des enfants de Dieu, on peut pas autoriser à quelqu'un de se masturber. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, c'est une vie. La vie de Christ. Nulle part dans la Bible, comment Jésus-Christ alla et se masturba. Passer les termes. En tout cas, docteur, Jésus allait se masturba. En tout cas, docteur a bien comment mater. Jésus pleura, c'est normal. La vie chrétienne peut comme la bisoto là. Mais jamais comme la moutougero, Jésus se masturba. Jamais. Okay. Donc tellement que cette situation est comment on a noté, donc on ne peut pas appliquer cela parce que c'est la vie de Christ que nous sommes en train d'amener. Et c'est un peu ça. Na côté physique, surtout côté la stérilité, le fait que on se masturber, masturbation à la soit dans le boko, masturbation c'est comme une deuxième dimension à masturbation. On a besoin le boko tenir, on a besoin savon, on a besoin mécanicinae. Ah bon? Voilà, auto bengara ko fantasmer. Oh. Donc atali ba film mingi a comment créer image ya mwasi na makanisi boko mona mutalali na mbeto asipiki dra kanda lali na mbeto wana azoko se mas asimbité il suffit que sexe neza na contact na mousse directement on est la deuxième dimension ya masturbation. Maman so moni mwana olala mingi ki ko vérifier surtout les enfants bazala introvertis. Bano bazara vraiment trop na relation na batu bazara mingi enfermé. Oui, au moins na ngalinga batu te alingi aza trop solitaire. Landela bien yo pour saliper bien ensemble les téléphones au PC téléphone alors que téléphone ils ont mettre en contact na ba image moko oyo maman ko maîtriser te na biso bana bazama yela niveau. Surtout papa nga sombeli réel tablette hein. Bana niveau ba limiter tablette na yo tele ba tele ba application ko sala aider moi na mayele na ekola. Papa nelo kutolobi il y a une maman ayaki dernièrement ko benga ngaka na moko batli ba consulta biso lobi maman Perside, j'ai surpris mon garçon de 12 ans en train de suivre les films pornographiques. Na boto les téléphones donc na benese ka na lobi supprimer ni programme malgré supprimer na ba école papa. Raison pour laquelle toujours le bilan ya psychologie sur tout le point. Banda la présidence de la République a besoin d'un psychologue. Pourquoi? Parce qu'à un moment on a des décisions parce que bâtir pression. OK. Bâtir pression population que bossa là-bas. Mais peut-être décision on a lobby batu mususu ba yebo memango na cadre critique. Batu critiquer on se rend compte que décision na sala qui mais sous pression. Le président lui-même a besoin de psychologues. Le ministre, a besoin il y a des psychologues pour gérer santé mentale. Est-ce que va créer là bino pe moi département mon repende tout le monde na ba ministère Non, ils ont raté. Je pense que santé mentale à part que je vais saluer mon maître Josué Ozoa. Il y a une mutasala école Ozoa ensemble ba psychologue clinicien, bien en école éclectique. Voilà, c'est ce qui rassemble les organismes. Mais au moins, vous avez un ordre de psychologue clinicien. Ça marche comme ça. Ordre de psychologue clinicien et Zali. Zali, c'est reconnu au niveau de l'État aussi. Mais ils n'ont vraiment pas pris en importance comme Babylone ou le ministère. Il y a santé, il y a physiologie. Voilà. Donc, papa Ndenge en tout cas, tu vas chuter vers la fin. Il y a stérilité, tant que mona, pour te comprendre na souka, tant que mona masturbation, ezo mema mwana mobali na ko baby sam
spermatozoïde naye pomi ba utiliser ba savon ba misusu ba lubrifiant ezoki opesa ba infection o ezoki ndeko bebisa makambo ebele pe mibali randa ba impuissant randa ba impuissant abala na mwasi ba obota te nzoka mobali nde aza impuissant. Pourquoi comme impuissant? Parce que au moins mutu soko azoko se masturber azo simba partie ezoko exciter plus. OK. Yango nezo sala que mutu so muta simbi a se masturber dans quelques secondes à éjaculer. Mais lorsque akutani na nzoto mwasi asali pénétration na nzoto mwasi ezana maboko te ezana misapité po simba ye na ba partie wana ezana ba muscle voici ezo glisser na 4 nzoto mwasi mais ça ne peut pas pour simba ye ndenge mo misimba na maboko na satisfaction. J'ai connu même ba cas ya ba couple baya mobali ata babimi na mwasi so basi so bimana mwasi akie sous na savon. Oui, j'ai connu même un pasteur libala anekufa. Voilà. Alors dans l'église on va prier bien sûr, mais si cette personne là n'a pas un suivi mental par rapport à un psychologue, cette personne là il voit bon le baké prière et et puis vous allez faire des églises après église. Et puis tant on le bela likambo ya masturbation parce qu'on court derrière le temps en tout cas tout ce en quelques secondes. Tozo sangisana mibali na basi en même temps. Makambo ba lo ba pona mibali, il y a même le je suis mieux placé à essayer un peu Kolobelango. Il y a des femmes qui sont lesbiennes. Et bien même pendant jeunesse, on a un lycée, on a un internat. Bon, moi je ne peux pas interdire aux parents au titre d'un internat, mais il y a un endroit où les bébés si bana et belé pour les losos solo les canaux lesbiennes, moi quand ils bébé na internat, nazoka Karine na internat, bicha chawana bokinara oche muninga musapi azuku na zuba concombre, ba objet sexuel, ba bitabe, ba bilo kona nyoso kenda ko créer ba infection. Yo maman on vend aux Hollandais, biso ozole la lelo na libala no okobota te pona nini parce que ba bilo ko o musutango zaka ko sala na bomwana et que comme melo ba infection wana et memeli yo et comme chronique et memio na stérilité topé mususu côté c'est le ba milimo mabende papa to uti ko beta di solo awa to moni même comme consulter na ba mari de nuit to mona présence ba équipé baza tellement ebelé oyo ba komaka ko ya ko rejoindre batu tant ba sala ba pratique wana yo lo ba kinanga que maman persiste mais quand peut ko sur la stérilité en tout cas to ko développer en gros sous malam dans les jours à venir. Donc comme vraiment on a sous Kamingi docteur maman Percy, je vais toucher de ce côté-là, c'est très important. Et ça courant anthropologique va bien en le diffusionnisme. Le diffusionnisme permet en sorte que peuple moko base à l'adapter dans comportement moko boy ozaki ya bangote. Au moni lelo sotali ba mesh ba nini ça beaucoup plus novelas que au biso zaki na ngolelo. Même les fêtes ya mwasi na mwasi ba bima mbali na mbali ba bima. Et ça ba biloko ba moni. Moutou jamais, c'est très différent. Surtout le spirituel, jamais on cause les locaux à moniter. Tout ce que nous faisons, c'est ce que nous voyons. Soit chez les parents, soit chez les gens qui nous environnent. Ceux qui n'ont pas de TV, poste et yelo na makani ici, ils ont raté. Alors, les dangers, on a mis un cheval de bataille. Ceux qui, les orientaux, veulent influencer dans l'Afrique. Ba étudier biso tellement bien ba Christophe Colomb les restes ba ya wana ba yaka yo kasi na niveau nini mutalongo poto aye akuti batumo bazana na culture na bango aye abandi ko imposer bango loi na parce que étudier qui comportement na bango ba so na simbi a wana simbi koto ba ko se soumettre lelo yo nazo bisao ceux qui mutazana posa bango bazana bezo balonga na poto te po ba ya awa ba ya ko mema peuple à se soulever peuple ko se soulever contre le président kaka parce que bango ba employer une technique une information passée à la télé d'une manière fausse, ça fait en sorte que le tollé est mati et puis bobengani président au moni Kadhafi nde babengana ki le peuple se rend compte après que ça qui erreur Kadhafi akei. Ces gens-là viennent, ils s'assoient avec nous, mais lorsqu'ils s'assoient avec nous, ils nous étudient. Bango ba spécialiste de sur le continent, au monde arabe Talibanda. C'est rare au monde africain c'est rare. Baza Rutanga. Mais la psychologue, la plupart. Naibisio même les gens qui font l'anthropologie, ba ko yana kati nda kuna yo. Aye ma ofana na kilot bolala na mabele wala na mabele. Azoko observer au kaka. Jusqu'à ce que ba ki ba sali rapport. Na rapport wana ba yebi que to simba awa. Donc pour quoi ils s'amboka on a besoin de mindu qui kita. Dans le niveau population na biso comme abruti. Je vous dis, tout comme une intelligence musicale. Tout le monde est devenu musicien. Je vous dis, c'est atroce. À un moment sur le télémétant psychologue, tu observes comment est-ce que la société est en train de se dégrader au Kimawa. Mais les gens à la télé ne donnent pas la place à la psychologie pour nous remédier à nos problèmes. Na biso guerre et banda awa.
et za na mutu soulèvement ya population tindo mona o ba loba est katani parce que ebela et fait traumatisme se répéter à plusieurs reprises yango tonyo kama boy bango kuna bazo mela bango ba feta pays bato bazo yana minduki ba komita biso ka pour que tozana kimia esili bisika na biso bisika to okende siko sans kutolo to spirituel bisika to okende. En tout cas, quand place on a bino ba médecin psychologue boza vraiment montu ya mingi ya koloba penza yi ebele ba programme peza kapé belé na Congo c'est officiel plus télévision na yango to kokutana na mikolo ezali ko ya docteur moi mot de la fin na yo pour un entretien autotique au partager et prochainement to kozala pena yo pesa numéro de contact et pesa pe moi Lusako na bande konyonso ba kolanda biso partout dans le monde, même Libanda, hein. Ok. Nako pesa bande konyonso mais pesa bino non merci parce que boya mbingai na banda ko leka kala na CCTV na leka 2 fois mais vous savez avec les médias comment est-ce que fonctionnera et j'ai acquis par là pour des enfants la journaliste est derrière Koufa et le long encore on a eu opportunité merci d'avoir pour Yango merci na oui ça bat que Toza a besoin et Rosa à soigner je vous dis Toza c'est sérieux à un niveau beaucoup de comprendre mais parce que on n'a pas le temps pour tout dire mais moi mon lobby et pour ça nous moi idée pour comprendre combien Toza a besoin combien de malades na ba hôpitaux bazo kufa lelo parce que médecin ba déranger qui moral n'est pas moi sinanda a sali opération mabe ntakufi nani olande la médecin wana nani personne mais mutakufeli mutu azana mutu akufeli mutu médecin azo benga mutu ndeko na akufi afandisi na dia ndeko na akufi bozo ebo yokundai c'est pas comme ça qu'on transmet c'est les psychologues qui transmettent l'information malambi yo muto il faut bakata loboko na hôpital amesana na maboko mibale yo yakaka boyebi se fa matana ni bakata loboko ça ne sait pas yo mona sim opération mutakufi voilà na sim opération mutakufi pourquoi parce que zaki na belé ya kobanga batu be bakufa na opération parce que kobanga ezaki déjà font opération ngako tout d'ailleurs même kobota na césarienne pendant que non les cas CPN nanga je lui salue docteur patient il m'avait dit na accouchement to s'attendaka na nyonso abi ozana yo bien ozana 100% 99% ya kobota na voix basse mais soki omoni complication senga césarienne pour protéger ton enfant et tant na kobi na 7 cm fragilité du col makambo comme compliqué na bi mo l'examen ngamo na senga césarienne et on m'a opéré moi nazo bima déjà combien kokota na souffrance combien de mamans ba perda bana parce que pasteur azo bangise kindoki surtout ba pasteur bino makambo za wana mosala nzambe magoye ana qualité non ya docteur ebele ba faire perdre batu makambo ebele likola ko bangisa ba okaka ndengo zoloba wana alors ezo senga koyeba kolamba mutu ko transmettre information na bino ba docteur o ba maman sage ba femme sage boyeba ko solaka na ba femme enceinte boyeba ko apaiser bango moral ya koloba ke césarienne eza nango voie accouchement voie basse parce que ebele ba kufi na ba mbete opération des docteurs ozolo ba vraiment oui donc bandeko bazana besoin ya traitement je reçois par rendez-vous premièrement numéro n'a plus 243 82 755 69 37 vous pouvez répéter encore 082 plus 243 82 755 69 37 sur Facebook vous écrivez Christ Boulebou Bomo Nangai page Nangeza les docteurs de nos âmes Bomo Nangai vous participez beaucoup même en privé na répondra et puis je vais vous fixer rendez-vous mon bureau est à un espace culturel japonais. Donc, on a besoin que les Congos puissent aller de l'avant, mais sur base de la psychologie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, en tout cas, amen. Congo qui est le base. Nabiso est la psychologie parce que c'est la psychologie ne comme mamboka nabiso na émergence congolais na posa été boania tant to bako ko biso ba boania nde yangwana bako ko biso baza ko zwa temps ko sola na bana na bango ya kolakisa bango mokili ya lolenge nini ya koyeba kolakisa mwana soko koti a okomona bomelelo même ba parents hein toyebi ata même kosula na bana na biso te ya komona eza moko ya ba makambo mbinga mbingi ko kwela biso na mboka na biso en tout cas to komi vraiment na suka to kote na mikolo o ezali ko yanga yona bino personne ta kala bobette na pesi mbote
na maman Jenny Pirate motema daluki nzondi na mutu nyonso oyo arozana bosenga ya terrain contacter biso kana numéro oyo ezali wana ponga déjà na za maman lopango j'en suis le honda papa lopango kala minte bomona ba image to wana makambo to ko sala to ko zela poto pesa bino les meilleurs de nous na pesi mbote mingi na Freddy Vondi oyo azali moko ya bandeko pe a médecin ye wana penza avandi plus na makambo etali azana babenga ba gynécologue bavandi na gynécologie ye avandi penza wana médecin sans frontières ye penza apesa kanyoso ya ye pona kosunga bana partout dans le monde et puis mokili momana ba mama oyo bakande na bokono et puis matondo mingi na ndeko na ngai oyo azalaki na biso wana Priska Caprice Botamba un vrai mwana poto Priska en tout cas na ebike yo se manifester kaka merci à mingi na ndeko na ngai azalaki na ngai vraiment lelo fourré au moulin Ridi Bonté que l'homme géant yenda zaki derrière la caméra merci beaucoup à Berlive, les Copperfield des images, on appelle osé Mido, on appelle sur Maton Domingue, famille chrétienne ministre, maman Sephora Ndaka Esther de sa génération. Je te salue Momi, on appelle Simbote na Jack Mousson, papa de bébé réel, Mbote na bande Nyos, Obuzaka branché scotché, et précisément Asiana Fikiri, moi na papa Fikiri, Banque Centrale c'est nous, Tokutani prochainement, que le Seigneur vous bénisse. Batu bayate obanda bango mabe invitation au ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Éden invitation boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le